Amen Libota, nous sommes ici dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, pour accompagner sa grandeur spirituelle, le prophète Konde Polo Dominique, dans une mission pastorale. Vous savez, là où il passe, c'est toujours pour apporter un message de paix et la bénédiction. Vous devez comprendre que l'église Liloba Nanzambe contient plus ou moins 88 paroisses ici dans le Haut-Katanga. Plus précisément à Lubumbashi, nous avons plus de 28 paroisses. Il y a plus ou moins 30 000 fidèles seulement ici à Lubumbashi. Comme vous pouvez voir, il y a des milliers de fidèles qui sont déjà là pour attendre l'arrivée de l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, le prophète Konde Polo Dominique, l'homme de paix. Vous savez que son passage laisse toujours un message de paix et surtout la bénédiction, non seulement dans cette communauté ecclésiastique, mais également dans la région et dans le pays. D'une manière générale, nous sommes accompagnés, toute une délégation, toute l'équipe technique s'est mise aux mains de celui qu'on appelle Dani Boko à la réalisation, ainsi que Patrick Balou à la prise de vue. Nous allons vous laisser vivre cette ambiance et cette chaleur spirituelle ici à Lubumbashi. Cette église là où est né les 100% que vous voyez tous avec cette chaleur spirituelle ici à l'église de Banzambe. Nous sommes bel et bien dans cette source. Nous allons vivre ensemble avec vous. Il arrive déjà, tel que vous allez le voir, l'arrivée de l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique. Je vous laisse suivre le culte. Également, après, je vais passer le relais à Peggy Sassa pour quelques reportages, enfin pour des annoncés. Amen Libota. Amen Bandeko. Kizazi ya Mungu, amen. Bana na Nzambe balingami ya Jésus-Christ de Nazareth la kaikoki. Pwete biso banso lokola mutu moko totuma mbeka kitoko ya solo malamu liboso ya Nzambe. Miteme fungwama, miteme za la polele soko zana ngambo na ndeko na yo bosenga na pardon. Kolo asala katikati na yo kwa hivi saa inene jutu kupate kuingia katika ibada yetu leo. Kama bikwazo biko muroho tosha, msikilizane na mwenjako kama na hapa. Mise na malizika, tafuta ule mwenjako muombane huruma juu upate baraka siku leo. Kwa hivi dakika moja kila mmoja angalie roho yake. Amen. Kimya ezala awa na kombo na Yesu masiana na sala. Alléluia. Lobiko nankembo nanguya na Nzambe na biso. Mpwete bikateli na ye ezana solo pe na sembo. Alléluia. Cantique nouveau.
Page 23, 25e cantique. J'étais les courants devant les trônes en disant tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, pour recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé en volonté qu'elle existe, qu'elles ont été créées. Digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé en volonté qu'elle existe, qu'elles ont été créées. Le vieillard me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les fesses ses sons. La louange et la gloire, la puissance force, Satan notre les lions de la tribu de Juda, de David, avec lui pour ouvrir les fesses sous la louange et la gloire, la sagesse, la puissance, la force, soit à notre Dieu.
le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de Dahab, le rejeton de Dahab. Cantique nouveau. Amen. Bomemisa Nzambe bopesa ekembo po ete tango na esambiseli na ye eyei bosambela oyo asalaki likolo na nse na mai munene mpe na bitoko na mai Lobiko na Nzambe oyo avandi na kiti na bokonzi pe na mwana na mpate. Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Frère banduku yangu ya Lubumbashi, niko na furaha sana juu ya siku ya leo. Niliona ba frère banakuya mingi sana. Amen. Ba mama kabisa balikuwa mingi. Me na yuaka na mwimbo jina ya Prophet Konde no. Togo yemba kombo ya musali na Nzambe na eglise te. Kombo ya Nzambe, kombo ya Jésus. Jina yake hapana kanisa ya Mungu. Okay? Baba tuko na baba mmoja. Prophet Konde akule akoza na baba te. Akule baba. Parce que bisonyo tuzalia watu na baba mo. Bosoki bokomi si prophète pe baba lisus. Donc akomi yemoko akomi pe papa. Non. Na prophète. Na bino tuko na baba mo. Tuko banduko. Hapa banduko. Obligatoirement banduko. Banduko apenzi mnamipendaka sana. Mungu abariki Lubumbashi mujima. Nguna furaha sana jua ni ba frère. Mungu abariki ba frère bote. Mungu abariki ba mama bote. Malgré jua iko mingi sana. Jua mingi sana. Menaenda kidogo. Nazoto kama luba muke l'essentiel. Toko zala koya ko sola mingi tango awa iko zala couvert. Parce que chaleur zape heureusement que moi muke kola bando dimine ndeke to senga ki a dimine moi muke et encore a dimine moi muke et parce que journée ensoleillée ingeza la kandeke betaka et ko dimine te. Gloire à Dieu, kolo amoni ayo quand même mawa ya libota. Masolo ya ebele na tango moi boye za difficile. Ndeko na bina supportaka te bon yeba cheba bash ana sia bash. Baninga mususkona na chaleur makasi et puis ça a plaisir te. C'est vrai que bon Nzambe na bino na katanga unapendaka kanisa neno Mungu mingi sana. Amen. Un jour peut même tant que tu Swahili ni oso na exhorter ka Swahili na Swahili. Na besoin na katanga na exhortation ni oso ka na lingala te. J'ai besoin to combien wa Swahili et je place.
Amen. Gloire à Dieu, que la joie réglée moi que moi chaleur naie parce que les autres ça passe que t'as la bino moi ma cache les autres tumba bino jua mingi sana. Tunaomba Mungu anasaidie atushe jua yote no jua ikoko kidogo amelibota liloba ndenge bandaki na katanga c'est comme aventure elbi représentant légal et bandaki comme na aventure nani akoyoka nani akondima nani akolanda gloire à Dieu et zoyika na moi muke na ba jour à venir vous avez un problème pour le sika kochaba toi parce que lilobezo toa mamonana lilobezo nana liloba rekila kate toujours hana frère au rekile ozonga sima peut-être pombongo somona te pa mususu mbongo somona te c'est vrai moi pas si kola kosunga quand apa na franga Queen Imani Mungu atate Queen mapendo Mungu atasaidia hapa kanisa neno wa Mungu na Lubumbashi muko na mapendo c'est vrai pa mama bote muko na mapendo mapendo kidogo mapendo mingi sana mnaona hapa banderoli ya bandugu yetu wa Zambia God of Zambia, we love you so much. One day you want to come there for to glorify our God. God bless you, our brother and sister of Zambia. We love you so much. You can tell everybody there we want to come. When we want to pass to go South Africa and to go Namibia, we want to stay there. I'm very happy for you. Thank you very much. Okay. Frères et sœurs, liloba eyaki likola mwa aventure kaka ye na mokili parce que bato mingi bakanisaka Nzambe za aventurier, Nzambe za aventurier te. Nzambe alingaki pays na bino mobimba. Lokola alingaki pays na bino mobimba, on dirait asali ba pays nyos, bongo amoni ke ba bien aimé na kata pays na RDC baza pe ba kolinga ye, ba ko salela ye, pe sika ko bimisa. Lo samba solo oiko seko samukiri mobimba po nguna sa chiaki déjà a implanté ki alona ki déjà bisambeli ya ndenge ya lukuta. Sale fort landa liloba pona sentimate ba obligaka yo te ba forcer yo pona kolanda liloba te awa zela ya solo oyo ya wabongisa na mokeli parce que tala ndenge asala asali ba pays nyonso apimeli bango kutuna bankita na richesse tondi na kata bino on dirait tango tala ki bato nanga bana nanga baza mingi da pays oyo azwi richesse nyonso asopi koto RDC asopi nyonso na RDC nini ezangi awo na RDC esito hapa kukatanga vyote viko kule biko hapa madiama maor amen na iba na ba minere nyonso wana te pona kutanga ngo cobalt malakite tunaona malakite banafanyaka œuvre d'art mzuri sana iko mzuri œuvre d'art ile amen
kola linga bino makasha kwa lingili bota na ime mukili balingili bota ngote kwa lingili ngomba na ime mukili balingili ngomba ngote meboba kulinga ngote mawana bango parce que sali a vie éternelle ezali bloqué naliloba kande toyoka na bakri bo bimisha encore awa bozo mata beko mata Ataminyoko atapasi 100% liloba toye kobeta maboko 100% liloba toye kobeta maboko Masira zeke toye kosanzola yawe Masira zeke toye kosanzola yawe Baba baliloba tobeta tamulolo Mololo tobeta tamulolo Lola Lola Biso tozomata Lola Lola Biso tozomata Lola Lola Biso tozomata Allez mata Allez mata tozomata C'est grave. Mais ça inspiration. Bapona mingi na iloba bako mata lola. Nzamba zaka aventure te alinga ka aventure te. Nzamba alinga appelle okuta te. Sangono batanga la prière du peuple de Dieu ban no bako kosa. Ya koma mo big sina bango pa sikola ke bango kino lokola mikono sonaka. Oyo lo sambo ingeza la banana tango ya ba Abraham. Le sambo kola bongishela ke bana la mukelinde yango. Donc landali lo bapona nano tout d'abord intérêt ya makamnoso ya nzoto te. So landi lo bapona intérêt ya makamna nzoto okotika li lo bape okima. Mais landali lo ba but principal sali ya vie éternelle. Sali ya vie éternelle yango no tiaka ngo lokola privilège na motema na mombimba. Olanda lo sambo baloyembo kola bongisi la pona bapona ne ba yemba bino bato bosimbi yango. Bisika nyonso bayebi yango te. Mais yawa sa kabila bino valeur nyonso intrinsèque. Valeur nyonso ya royaume de Dieu. C'est vrai que mingi pe bazana libanda bana posa bakoma. Mais hésitation kuna ba peksa misuni. Mais bino na isika ba peksa misuni. Mais bozo ya bondi ma botiki na nyonso ba baguni nyonso bilokwana. Quelle bénédiction bozo na vie. Quelle valeur ya wa pesa bino. Ah mais bande on a Christo. C'est vrai que comme si référence domona de bino partout bazo kende fo baya ko luka ba musicien fo baya ko luka na luka ba musicien te to boya bango nyonso bana posa balanda ilo ata bo basimbaka bisimba un jour bakotika bakorenoncer nkolo asunga kabino afunga bino banzela misala tombwana meko chango privilège ko chango base ya vina yote base ya vina o landali lo bapomo ko la suka mona mboka na ya ko mona mboka na ya weza donc est nécessaire parce que c'est pas bino so bokene mokolo moko te motamutasa na journée ya vanda na mokili motamutasa na journée ya kolongwa na mokili ndewe mutete atei mate à 2 témoins mais troisième témoin rozalate Christ soit ça yaki premier témoin deuxième témoin dit le balanzambe ye ensemble dans la vie de nous de bino mobimba deuxième témoin musu soit rozalate yangwana bo simba lilo ba quelque soit nzala quelque soit kozanga quel que soit makamnyo olukaka ezate kola sa pesio sembo ekomoni sombo kanda tata sembo bozu yango ti ozana mokilo ase ndenge bakoma na Bible ti a feu de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Est-ce que vous avez bon régner sur la terre? Voilà ba souci hein. Bon régner terre.
esika bino bozalaka koleka pamba ozoleka omoni batabutu baotalo na songe ya miso babangaka bato yango bango oyo aleka noki po bozodecharge bango liloba ekodecharge biloko nyonso ya mabe na bakartier nyonso liloba ekokota bisika nyonso oyo eza nano dur ekokoma pete simba liloba frères et sœurs parce que eza nzela oyo moko atrasaki pote bino nyonso bozo kokutana na liloba ça veut dire nano bobotamaki te nkolo si atiaki elembo yango na bosimba bobangaka te bozokende mpe kokende oyo batiolaka yo onjo oya kokuta bakomi awa oyo batukaka yo oya kokuta yo ozangi place bakoya mabota nyonso bazoya ndenge nzela ezomonana partout bazoya bazokota na porte ekomi ondire moke bakoluka batungisa banyokola bakreye bino baproblème na misala me yawe nzambe na bomoi mokonzi na bino azali ye aza elonga na bino bangaka te quelque soit les problèmes parce que mungongo ya tata nde eyokanaka kata lingomba na ye simba liloba banga te kolemba te quel que soit malade talela ya soki une dame une maman asengi pe asambeli mobali azongi ebongo bino bafrère et c'est impossible koseko c'est impossible bayembi na baluyembo moto awuti mosika pe azongi mais désir ndeko na bino botonda na bolingo botonda na bomoko botonda na kondima poete bamonaka elongi akondi kende zwaka bato kuna te na elongi na bino emonanaka mabe moninga kei soit membre ya famille akei quelque temps pe azongi abina moni yo oye kobimisanga ozongi singa ekozala mabe to malamu bolata ndeko lufundo ata ndeko oba monaka ndeko ndete nkolo ye moko lukola lingana ndeko na bino alataka elongi na ye moko kolo